Polo yaka 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 to bongisa likambo yo ngana likakate osi yo bandili susu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bilengi ya kisasa oko kufa Polo tika 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 maboko milai likambo yo Soni na baninga oko sambwa Polo lingi konsense kaka na basi baninga mibali yotala bango pamba. Voilà, merci Nabandeko tout bazuli bakwe Rolanda émission par rapport. Merci Naba Otu Bazana Kipushi, Bandeko Kinshasa la capitale, Bandeko Lubumbashi, Antanchi, monde entier RDC Mobimba, est-ce que tout Bozolanda Bisso, ils allaient bon émission par rapport, présentée par JC Mouzela, réalisé par Moïse Medine et Dimi, tout Zouagile lo Mwaboul, tout Biteto Sangana Mpanzo, Koto Passe, tout Messana Pendaming Mingi trop awate. L'autre ça l'émission par rapport un peu spécial, na cadre européen spécial, au Bandeko Messana en retraité. Ah, vous allez bon na village les Amadi et Sikawa puis bandeko tu bayaka ba autorité belé basangana na village les Amadi et ça vraiment musika te baba du centre ville à Lubumbashi bazo kende côté à Kasapa sozui avenue bien prolongé au leki de l'église au poussani mo muke avant comme na petit pont les ala na droite au mon déjà village les Amadi et Sika ezali au pe ba na panzi arrêt docteur na Kasa Panabiso à Topena ville à Lubumbashi. Au côté de l'église, au mingi na bien prolongé na droite on avant petit pont au côté du village de Madi pas gérante ya Makasi ya Masolo na kombo ya Myriam Feza Akawi. Yena dali bongo gérante numéro 1 na kati ya village les Amadi à na ville ya Lubumbashi. Esika Myriam Feza Akawi, la gérante performante au Saranate, Yena Sunga Masolo les Kakitoro Koto. Merci Naimoro les boss, son excellence monsieur le gouverneur Jean-Pierre Amadi Lubenga, les Congolais qui partagent, Jean-Pierre Amadi Lubenga, les seuls Congolais qui partagent, son excellence Topession Mbote Sikozolanda Biso na Mopanzi à Maniema. Sans plus tarder, to Rolobela Masolo Talibongo likambo actualité à Mboka na Biso. Tozana makambo Ebele na kata province na biso surtout ya Okatanga et puis na ville ya Lubumbashi. Problème ya liboso, tous un problème ba Katanga o ba côté la biso na ville ya Lubumbashi le 25 le 26. Ils ont certains samedi ba côté libiso, likambo okamwa ezali mba liboso te o ezali troisième fois ba Katanga bazo côté la biso te ebité ba Katanga nini o ba kata déjà o koma 4 provinces ou bien ba Katanga ya grand format. Soza Okatanga va changer peut-être appellation na bango peut-être ba Katanga nini ya Okatanga ou bien ya wapi parce que bandeko là ba très à l'aise ba déranger bango te mais les gambo ka moto mona ki bon ba côté lisu ba Katanga na ba arme blanche na ba arme de feu ba eti na poste à partir ba iner na poste na centre ville à Lubumbashi ba tie drapeau na bango etelemi ba suka ki wana te ba keti na RTNC chaîne nationale na niveau ya province awa ba Bakei ko kata signal ya émetteur mutarolobela bango azate et là ba réclamer to éviter bazo bomara bango na désordre to éviter banani batinda bango pe bazana ba ambition ni pona mboka na biso pe province na biso wali kamwa mi balé mais kamwa mi sa tout to côté ngomwa mkendo to vanda na mo trote place wana likambu ya déclaration à chef de l'état ça qui na mission moko chez Francis na Mikili Poto déclaration na ye bato balobi ke pays na biso ekomeli kilo azoko ka yango te to meka ko solo la to baso ekomeli kilo ou bezali nini pour ça le chef de l'état a ça la déclaration wana pour le moto nga battre la vraiment centenaire ou bien nga rumela bien na mokili nzambe et sengel na été a ça la 3 mandats avec des mandats ekoki nango bisuba mon le chef de l'état a sous charge ya mboka na biso te mais moi je pense que Congolais ne sont capables de diriger surtout soit bien entouré. On a selon ma réflexion dans la personnel soit bien entouré à co-diriger. Ils ont un problème de banga charge ou bien sur une ni mettre au solo on manqué na mettre Kabamba d'être au solo là vraiment ma solo et vous allez bien mais sans plus tarder tout quand na ma solo na biso to Mbappé invité na biso mbala moko et vous allez plaisir yemo quoi se présenter avant que biso to lo bamingi na kombo na ye azali nane
ba fonctionne les années ni kombo na enani o ba ebiete o ba ebie dans l'émission par rapport ba ebie mais o ba ebité ba redécouvrir lelo dans l'émission par rapport mbote ndeko nanga y maître mbote ndeko journaliste ma présentation tu as besoin nani tout ça nga naza maître Josué Kabamba Longi et naza coordonnateur et forum de jeunes en action. C'est une structure qui encadre les jeunes pour rendre les jeunes inconscients conscients, les jeunes manipulables et manipulables. Tout ça, on a pour accompagner le gouvernement. Na ba biloko oyo azo sala ya valeur et na ko condamner ba anti-valeur. Voilà, maître Josué Kabamba, sans plus tarder, tu solana au lelo parce que tu as besoin de moi connaissance na oza nango wana isunga bandeko ebele bazana bandako si tu as ba inconscient quand nous lobi on besoin encadrer ba jeunes bazana inconscient comme ça on a conscience déjà il y a déjà si numéro déjà à malamu nasir ovandi tamulai na kata province au Katanga même ya grand format ya Katanga kala puis vu la Lubumbashi tout monde a entré plusieurs fois ya bandeko benga ba Katanga gouvernement na biso awa moment moko négociaki na bango balobaki ete sengi na bango ba intégrer bango na kata armée na biso mais susukutu azaki wana na jedon ba comme ça je dois créer un parti politique na komo ya mira mais leo to moni ba Katanga bazongi tango monaki ba komi réflexion ni to pe analyse ni osala ki par rapport à arriver ba Katanga pour la troisième fois na kata province na biso. Merci beaucoup monsieur les journalistes. Kokota ya ba Katanga koya na bango incursion na bango. Na actuel régime où il y a un nouveau chef de l'État et cause à la troisième incursion na Okatanga. Alors avant to bandagnon son azo pesana mes condoléances les plus attristées na ba onyon so bakufaki na côté ya force armée na biso ba policier na biso ba FARDC oyo bazalaki na ba échange de tirs pour défendre ville pour Kimia Ezala côté à militaire musu bakufaki ba policier bakufaki vraiment mes condoléances les plus attristées na côté pe ba Katanga ba mususu pe bakufaki ba jeune ebele bakufaki ba tupe bakufaki kuna vraiment mes condoléances na ba famille na bango pe parce que ba perda ki ba oyo pe bazaki ba être cher pour na bango en tout cas mes condoléances. Na eloko oyo ya Katanga bazokota na mboka na biso oyo ya Okatanga na province ya Okatanga parce que ce n'est que ici oyo ba incursion ya Katanga bazokota à maintes reprises. Ce n'est pas la première fois. Oyo bakoti oyo eza troisième fois na oyo nini gouvernement régime ya sika oyo. Eza troisième fois. Ndenge bazoboma bango wana tango bazokota bazoboma bango parce que bazokota d'une manière insurrectionnelle bazokota na ba minduki et puis na ba arme blanche na ba arme de feu eza ba biloko moko oyo mboka na biso epekisa minduki ba il faut bazala nango il faut ozala mutu ya armée FARDC policier ceux qui bandeko na biso na bazokota na ba arme to lobby ceux qui baza ba parti politique na yebite na disposition nini légale oyo ba lobby qui mutu Katanga parti politique moko il faut ezala na ba arme blanche tout ça je ne pense pas que cause à ta disposition mon côté oyo ezali légal et pesi batuana pouvoir wana ya kokota na ba nini wana c'est pourquoi ba militaire na biso bazai ko répliquer tango bango bazoya bazaki problème na population te ceux qui otali bango l'air bazoya okozwa même selfie na bango okipe ko poussa na pembene na bango bazaki problème na population te chose grave et étonnant c'est que ils s'apprennent comme militaires aux hommes en uniforme alors tango bazo s'apprendre na mutuana yepe aza armée aza na munduki na ye munduki wana eza pona ko sécuriser mboka amoni ke mutuana zoya azo s'attaquer na ye bazo répliquer c'est pourquoi vous voyez qu'il y a mort d'hommes de part et d'autre na côté à FARDC na côté na bango batu bazo kufa. Alors ce sont des choses que nous on ne peut pas encourager et nous devons décourager jusqu'à la dernière force d'énergie. Que babiloko wana e banda ko se répéter, on n'a plus besoin de ça. Les pays n'a plus besoin de ça. Mboka za so na besoin na babiloko wana te. Au lieu batu wana ba banda ko kufa ka bongo. Bazo ya bango mokoti. Il y a des commanditaires oyo bazali sima ya batuana
Pona koyeba batuana parce que baza ba héros dans l'ombre, il se cache dans l'ombre, mais on ne peut pas se cacher derrière son doigt. Soyons sérieux. Ok, jamais qu'on se cacher derrière petit doigt na yo, tokomona yo. Donc batuana tozo mona ba o baza simana bango. D'où ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Koza ba oyo ba kangaki. Tozo senga na gouvernement national tant que provincial. Ba organiser enquête d'abord moko kozala mixte. Ezana ba autorité na biso et puis na ba forces armées, ba enquêter pour na batuana et puis ba organiser procès moko eza public. Parce que c'est la troisième fois. Batuana bakota qui le 25 na veille à le 26. Aujourd'hui nous sommes les 4. Il y a déjà une semaine passée. Toko vanda na distraction. Et comme elle est troisième incursion, bakoti lisusu. Babomi bango to bando tala kaka ba image wana macabre. Ça fait très mal dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça sabotage? Il y a un régime en place. Pendant que sabotage, oui. N'a quoi répondre à des volets, oui. De l'autre part, non. Parce que Batouana, même un ancien régime, babanda ki kokota. Alors là, on comprenait que Katanga ezala ki nyonso, grand Katanga. Mais awa lelo Katanga basi bakati yango. Eza lisusu Katanga ndenge ezala ki te ndenge bango babanda ki koluka keno to kata yango peut-être ezaki munene makasi. Ba mona ki eza munene makasi te, on ne parvient pas à se retrouver. D'où ceux qui se retrouvent, ceux qui sont à Lubumbashi. Alors toko kata yango peut to se retrouver. Ah on a moni neti bakati yango. Mais tozo yebate nini oyo ezotine na bango lisusu baya po bakata o Katanga ou bien bakata ville ya Lubumbashi ou bien bakata nini tozo yebate. Na ndenge biso tozo yebate. Il faut ba organiser procès moko eza public oyo ko permettre population peuple nyonso o Katanga ayebake batuana bazoluka nini. Parce qu'il n'y a pas longtemps awa tomona ki bango bayamba ki bango, on ne sait pas ces accords-là. Et ça là qui ndengi nini. Tout le monde qui bazwa qui est monsieur Gédéon wana, bapé siende kunda kuna golf, il était bien sécurisé. Après un certain moment, il a disparu en nature. Il est parti où? Point d'interrogation. Et ce sont ces éléments qui viennent. Mais ces jeunes-là qui sont manipulés, parce que ce sont des jeunes. Tango bazolo bake non, ezabato dovanda na bango na Lubumbashi awa, et si c'était nos voisins, peut-être on devrait savoir que voisins qu'on appelle babomi. Ce sont des gens qu'on a recrutés ailleurs. Ils vont les recruter ailleurs dans des villages, dans des fins fonds. Bayen na bakosi bango na babiloko moko ya mike bamemi bango awa po baya kosala ba trouble wana. Babiloko wana za biloko moko il faut to décourager yango makasi. Et ça les maté po ba jeune wana bazokufa wana. Ba koza bato baza besoin na ba jeune wana pona ko voter bango. Na babiseka bazo kende kolongola bango wana. Ce sont des bases de certaines personnes. Mais les inconscients vont là-bas. Bakei ba pesi bango maman bango les politiciens en perte de vitesse, bazo kende kuna. Ba pesi bango ba mbongo moka mike bakosi bango. O to kende kuna baye awa baye kukufa. Ces choses-là nous les décourageons. Et puis tozoloba e bandali susu ko se répéter ba organiser procès moko eza public. Procès wana toye babatu wana bazoluka nini. Nde eloko oyo tozo senga na gouvernement a organisé procès public. Que ces gens-là disent publiquement et qui puissent encore dénoncer les gens qui sont derrière eux, les gens qui les poussent pour venir et créer. Oyebi ki drapeau na biso ezalaka sacré. Au moment où le drapeau na biso est sacré, yo pe oyena drapeau na yo matisi yango. Il y a des conséquences. Na babiloko ndenge wana. Mais qui sont en train de manipuler ces jeunes-là, qui sont sans repère ni référence et sans bagage intellectuel, bazo kende ko benda bango bayena bango babomi bango lokola basoso parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de revendiquer, de réclamer. Mais si vous êtes un politicien, pourquoi pas vous dénoncer la mort, l'État s'en charger, vous protéger te eza moyen te o dénoncer bango parce que oyebi bango te ba bengango bazo sala incursion donc ils entrent sans que mutu ayeba ndenge bakangi bango bazana bango basi bakangi bango ba organiser procès na ba oyo bazana ba détention wana ba oyo bazakuna ba loba nani atindaka bango
nana tindaka bango toyeba biso nyonso ensemble ke non nana tindaka bango et puis bayaka koluka nini baloba bango moko po baza bato batindaka bango. C'est ça. Voilà, maître Josué Kabamba, Tomoke, qui malem malembe, c'est aussi ça aussi jeune abisso alelo. Maintenant, pour na bandeko tout bakatangé, ba congolais tout bazotalo na minute yo, ba tout bazana monde entier, baza ba congolais des natifs. Tout repère ça bango message nini parce que peut-être le chef de l'État azoé ba makamo se passé très bien et puis peut-être gouverneur na biso province azo maîtriser bien tes situations oyo. Pour ba maîtriser situation oyo na quelques lignes c'est quelques mots seulement. Basala nini état que conseil au pesa bango tant que maître ou aider bango aider gouvernement na biso provincial nini bago sala pour na kosisa makambo ya bakatakatanga. Oui, nako conseil bango si j'étais leur conseil na lingaki na pesa na conseil na ngai na gouverneur. Le gouverneur c'est quelqu'un qui est entouré de conseillers et nazo pesa conseil le côté malgré tout ça mais ba salarié ba lera ba mbonga l'état. Bon, bazana ba conseil na bango, oyo ba apesaka bango ba conseil, bazana ba conseil na bango, aza ba conseil na ye, nakoki ko misala conseil ya gouverneur te, nazo pesa conseil na ba inconscient oyo, bazo ya kokota na ba jeune mususu oyo baza manipuler na ba chemin moko ya mabe, oyo komema bango na bisika ya mabe ndenge bandeko na biso bazo kufa wana na babale, bazala conscient. Pona kosilisa eloko oyo, parce que oyo eza troisième fois. Donc on doit encore s'attendre à la quatrième fois, la cinquième fois, ainsi de suite. Pour faire arrêter cette musique, il y a ceux qui sont arrêtés. Koza bao bazaki capturé, bazali, ba organiser procès moko public. Batuana bazana ba secret ya bango bazanango. Na isika bazawana, basi ba entendre ba mususu. Ba organiser procès wana toyeba au juste po ba kangaki ba mususu baza capturer bato na bango bazoluka nini toyeba biso nyonso ensemble wana nde bakozwa ba élément oyo ko permettre bango bazwa ba mesure ya ko tia fin na ba biloko wana pour que esalema lisusu te. Donc piste solution procès moko tout le monde ebelo oni bazo réclamer banani batindaka bango. Effectivement. Voilà, toujours continuer toujours dans l'émission par rapport tout à deuxième sujet na biso leo ba créer les biso ba taxe urbain au maire de la ville a décidé qui a lobby qui est ba taxes za na pona ba balabala na biso moni ba konisa ba balabala les apenda bien mingité malgré que le gouvernement provincial ba te relancer campagne ba lobby que zéro tour na ville à Lubumbashi mais il y a boire et à manger na sujet à zéro tour na ville à Lubumbashi mabulu ezaka atilelo ba balabala ebeleza ya kobeba bisika mususu nani monsieur le gouverneur a lancé déjà ba travaux mais tisikoyo et loko morote et salami kalaming était dans un mois 2 mois mboule ko banda makasi to éviter population otambola ndengeni au mona ki décision na ndeni ba taxe urbain au maire de la ville a décidé qui parce que autorité morope de la place député provincial autorité honorable Vital Sunzu alobaki ki batwa futa ya ngote tango po mona ki raisonna ki ni na mama ba taxe wana. Bon même pas nanga izala ki les bienvenus parce que ba taxe wana linga ki te et profiter na pauvre population na biso oyo ezo souffrir nano il y a pas longtemps awa to uti na ba confinement ba makambo ebele ba donc population za nano na détresse et zalaki moment ezaki vraiment bien fixé pour basala ba taxe na bango wana par rapport ya oyo salaki ndenga salaki yango déjà bien avant aye komona ye moko keno. Parce que nayoka ki ba notable belé à Katanga, il y avait beaucoup de notables oyo ba contesta ki loko wana, il y a eu aussi des honorables comme vous venez de le dire là. Ba opé ba contesta ki loko wana, ba boyi ba beti maboko na bango na ba table ba lobby e kosali maté pour population pe efuta yangote. Parce que ba député oyo ba lobby makambo wana, ils ont les mandats de la population, ils représentent la population là-bas. Tant que la population base na bango ba biso ngo kino tala makambo to zanango situation to zanango izaboy c'est que les députés par là azo représenter bango ba boy yango donc c'était la même avis o yangai pe na batuana na saki pe na même avis wana donc eloko wana ezalaki bienté pour la maire de la ville il fallait attendre là bas moment on ne peut pas commencer vraiment à traumatiser la population comme ça non ça ne se passe pas comme ça. Il fallait abandonner là bas moment
na ba opportunité avant azwa ba décision ba biloko mususu. Après on a maître Olanda qui réaction bon, malgré les gars qui étaient dans la télévision tout ça mais c'est le gouverneur à lobby qui est important c'est ça qui maire de la ville à longo la moi arrêté on a ils allons pembeni parce que population na makambo belé à kosala vous trouvez que c'est normal ou bien à diminuer moi qui autorité à maire de la ville vis-à-vis na biso sototigalia. Oui, yende aza patron ya province. Tango amoni parce que ba député nyonso wana oyo balobaki ba notable nyonso baza ya province. Tango amoni que population ensemble na ba notable na ba député ba boye loko wana donc lui il ne devrait pas s'imposer. D'où la meilleure façon de faire c'était d'appeler le maire de la ville afin de passer le message de dire que non cette péage là le péage là est retiré, le péage là est à lever. Et c'est qui vraiment primordial basala iloko wana. Voilà, c'est primordial basala iloko wana mettre to chite na suka question suka kaka. Na sur la nagi déclaration chef de l'État na émission moko chez Francis Show na niveau poto. Oganinga lobaki on ba tumi bon. Na peut tout landa ngona on va to zonga. To landa ngwa poto kota na mettre poto 6 na question basala iloko suka. Merci ba to bazolanda biso. To landa na élément chef de l'État mo extrait wana et poto zonga juste après poto continuer na mettre Josué Kabamba. Vous dormez comment? Vos journées tiques, c'est-à-dire je me dis mais quelque part, et puis vous êtes dans une cohabitation un peu compliquée, comment vous êtes? Votre état d'esprit, c'est comment? Non, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça aussi ce que Étienne Tshisekedi a réussi à faire en moi, à forger en moi. Il le sait peut-être pas là où il est, mais c'est ce caractère-là de résistant, de le voir, parce que moi je me posais déjà ces questions-là à son époque sur lui, en me disant comment il fait. Mais je dois vous dire que c'est pas évident et il faut beaucoup se ménager parce que la santé oui, elle est importante, il faut beaucoup se ménager, ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça, parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. Mais comment vous gérez les pressions? L'UDPS peut-être pense le contraire de ce que vous dites. Mais c'est ça, je dis que j'ai appris d'Étienne Tshisekedi par la tolérance. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé en moi, la tolérance. Déjà, il faut accepter les points de vue des uns et des autres. Par le contact, il faut rencontrer les gens, il faut discuter, il ne faut pas se couper des gens. Parce que là... la pression risque de s'accentuer, puisque vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Il faut savoir ce que pensent les gens, il faut parler aux gens. C'est eux qui vont vous aider à évacuer votre pression et à orienter les choses de telle sorte que leur pression aussi diminue. Parce que quand les gens vous font pression, c'est parce qu'ils sont souvent sous pression aussi. Donc il faut gérer les gens. C'est aussi tout un art, ça, de gérer la communauté, les gens autour de soi, sans qu'il y ait de pagaille. C'est pas évident, c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile. On dort très peu quand on est chef d'État, on dort très tard, et c'est un peu ma vie. Donc il m'arrive des fois de dormir le matin et de me réveiller l'après-midi. Voilà, Nassi Bolandi, message chef de l'État. Et ça, émission Mobimbassina chez Francis, mais sauf que vous avez intégralité, non peut être Nicolas Ali, peut être Lelo, on n'a pas quoi la chaîne à YouTube. Mais Tourandaki, totali réflexion de Basalaki, surtout de FCC. Bon, tout le monde a suspense toujours. Maître José Kabamba, au moins qu'il y a une déclaration, est-ce que le chef de l'État paye les charges makasi na motu ou bien sengel na démissionné ou basalaka mandat moko ndenge ba François Hollande basalaki ou bien ça langage moko codé ou bien ndenge? Oui, monsieur les journalistes, vous savez, Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui, c'est un politicien. Propos naïe oya lobaki wana, ce sont des propos qui sont purement politiques. Pour quelqu'un qui est politicien, il doit comprendre que c'est purement politique. Charge ni négoyele makasi. Avance pas que charge mo négoyele makasi té. Alingi ka soki olandi na message naïe. C'est vraiment mtumoka ba parabole. Na message naïe à lobby na école oya outi. École ya papa naïe le fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba. A lobby na école oya outi papa naïe ayebisaki ye. Ozoyoka ayebisaki ye. Et puis accueillir plus loin à lobby que non pour obattre la santé na yo nanani, il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. Donc
message moko ya makasi eza na kati wana. Il voulait juste rappeler à certains Congolais, parce qu'il y a de ces Congolais là qui pensent que ceux qui ont na place moko boye etikali éternel ponaï. Alinga qui a rappelé bikino eloko oyo ceux qui manda na ngai esuki. Na kosala te ba acrobatie moko boye na créer ba biloko moko boye ba détention kangaka ba politiciens ceux qui ndenge nini pona s'éterniser au pouvoir. Du eza charge moko na moment moko osali yango ti tashwana okipe kopesa pe na moto mususu. C'est dans cet esprit-là. Si vous pénétrez bien le message du chef de l'État, vous comprendrez qu'il est en train de s'adresser à certaines personnes qui pensent que le pouvoir est éternel. Non, le pouvoir n'est pas éternel. Il est rotatif. Parce que les Congolais, ils la paix, ils postuler. Oui, puis na Congo, ils sont candidat président. C'est pourquoi on a 5 présidents, au moins 500 candidatures, 5000 candidatures. Donc, même Jésus-Christ de Nazareth, il avait sa façon de parler. Ceux qui ont lobby, ils donnaient à tout le monde de comprendre le message. Au moins, les gens qui étaient bien placés pour comprendre, ils devraient comprendre que non, il a dit ceci, il a dit cela. C'est purement politique. Et toutes ces analyses qui se font là, ils cherchent non, ils ont bongoti. Moi je ne pense pas que c'est na esprit il voulait juste passer le message. Voilà, merci beaucoup Maître Josué Kabamba Togomi Nasuka. Il y a entretien na émission par rapport. On a aussi la moi message à Souka Sogezali et pas ba Congolo bazolanda yo et puis ceux qui m'ont ba dédicace aux la poto clôturer na yo lelo awa. En tout cas, na pesi mbote na ba Congolais nyonso, surtout ba jeunes tous à la conscience. Ne nous laissons pas manipuler par les politiciens, surtout en perte de vitesse pour sanctionner. Mais cette fois-ci, nous allons vous sanctionner. Préparez-vous, je vous dis, préparez bien vos bases. Nous allons vous sanctionner massivement. Vous serez sanctionnés. La jeunesse que vous avez eu à manipuler, ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant une jeunesse consciente. Nous sommes à la 3e expérience des élections et nous avions quand même acquis de l'expérience. Je vous dis, préparez-vous. L'État est devenu très mauvais, et très mauvais même. Rendez-vous 2023, la élection qu'on a au Pesi ba Congolais nyonso mbote, bisika nyonso bozali, bozala toujours vigilant. Totika ba distraction te mutayena ba distraction na ebo na boy tondi ma ba distraction les sous-soutés. Ce n'est plus le moment de distraction. Les jeunes ont besoin de travail. Basala musala. On ne peut pas rendre tout le monde des politiciens. Non. Les jeunes veulent travailler. Nous encadrons des jeunes. Baza besoin na ba misala bo pesa ngo misala bo ila biso ba distraction wana te on en avait plus pour ils ont profité na bino tozo linga yango lisusu te on en avait plus tozo linga yango lisusu te. Merci beaucoup Maître Josué Kabamba Togomi Nasuka lelo émission par rapport. Merci na bandeko tout balanda ki biso na libanda ya mboka libanda ya province bisika tout bozwami. Merci na Sonia Ngoi, la femme forte na Kinshasa la capitale. Sonia Ngoi, la femme forte na Pesio Mbote Sikozali. Honorable François Chako 46 fois prêtre les demi-diés les Iba Betesda na Pesio Mbote Negonanga Sikozola na biso vraiment yo moko prêtre honorable na Pesio Mbote, sans oublier la sénatrice Nadine Mokala et la sénatrice Avi. Nabosante Junior Mukuna le comptable, le Junior Mukuna autrement dit le juif noir, Bébé Mikobi Balobi le fils du tonnerre, na Pesio Mbote Sigozali, Bébé Mikobi le fils du tonnerre, Nani Suto Bosanio, na Bosanité ya Piri Selemani Mopao, être grand ne veut pas dire mesurer 3 mètres, na Pesio Mbote na Jackie Rachidi Assissa, la Jeanne d'Arc du Congo. Jackie Rachidi Assissa, la Jeanne d'Arc du Congo. Ndeko nanga mo réalisateur ya monene ya mboko Moïse Medine Edimi na Pesio Mbote talaka musala ndenge zo sala makitoko naza pas obligé ya okanisa o toujours yo ndeko nanga ya kati Medine Edimi Moïse, le grand réalisateur. Merci na cadre oyamba kibiso. Tant tozomona cadre tozomona mukolo masolo ndenge zalaka toujours ye moko promoteur na yango. Son Excellence Jean-Pierre Amadi Lubenga, le seul Congolais qui partage, mais c'est le gouverneur. Son Excellence Jean-Pierre Amadi Lubenga, le seul Congolais qui partage, mais c'est le gouverneur. André Kagota Maniema. Merci à la gérante Myriam Feza Akawi.
la gérante Myriam Feza Akawi na village Les Amadi toza bongo na mopanzi ya Biai des places tokuta na mingi mingi na cadre ya masolo so lingi mwa repos ya bien ko lala o lala ba mbetu na ba condition ya bien na ba norme o esengeli ba place ko bata mape ba prêtre sika ba bata na mwa kuzu 2 personnes troisième aroyate ezali bo bata ma sans problème na village Les Amadi o pa linga melana en famille bolingi concert beta mawa boya beta ndule na sans problème na village des Amadi soko lingi pe bo organiser moi fête na bino a o anniversaire o diplôme o collation o nini ba fête nyonso boya o ndima te so binga libana no timbego na kasapa mais so na kati le roi Yougoslavie ou bien na Brésil bakote ba village Amazonie wana ba forêt wana Amazonie zo mona penaka non bato bazo vivre quand même na forêt d'Amazonie mais ce qu'on a niveau ya Congo na kata province na biso awa. Merci avant aussi lisa na ko bo sanate excellence le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa moto ya Yambo l'arbre du bonheur moto ya Yambo balobi les politiciens compétents infatigables na mokuse PCI et ça leur a plaisir maître lobby on appelle ça les politiciens les plus courageux du Congo, moi je l'appelle les plus courageux. N'appelle Siembo Tebisika Zali. Vraiment, Yayo Yango, excellence. Voilà. Toutes des bonnes choses à vous. Ok, donc on est avec bon pour na excellence Jean-Claude Muyambo qui a sa moto ya Yambo seul politicien à la politique tilelo o asima makila motote a osala bien balobi pona masolo batu botikala batu tout va ferme mais parc ezara moko parc à la moko na Congo mo parc Muyambo. Petite salutation spéciale dans Larissa Kent. La beauté biométrique. Larissa Kent, la beauté biométrique. Topession mot de ce que vous avez vu sur la carte de toujours émission par rapport. Pour l'autre, ceux qui awa, nous sommes bénis. Dites Amen.